Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Merci. Na balandi ya Shaya Mokonzi TV. Nzambe alola a pambola bino ndenge boyaka toujours ko encourager ngai. Na pesi merci na abonné na nganyo surtout ya sika. Na pesi bino merci parce que bobakisinga vraiment un plus bozo ko encourager ngai na na abonnement na bino. Soki o s'abonner sika fina notification à côté pour sur une recette ou analyse quelque chose, vous allez toujours alerter. To fina pe côté ya ko liker pour ko liker ko sala penza bien ezo lakisa na YouTube ke musa tozo sala eza quand même na ezo ko apporter quelque chose. Donc ba like et signifiera vraiment beaucoup plus. Lelo na même no moi recette mo moke ya vite fait. Et na promettre bino ke ba recette na ngeba ndo sala kaka moins de 10 minutes pour permettre mutu vraiment kota na ba détail ya kotala yango. Maman sosoko zolamba kolamba ezalaka vraiment facultatif ezateke parce que ya mokonza tiaki ciboulette nga pena tia ciboulette non. Ba tiaka kaka eloko ozana na cuisine o transformer ngo o sala ngo na ndenge na yo. Donc tozaka toujours un ingrédient de base o ekoki ko sala ke eloko na pesa la bien. Mais o etikali to ya kaka ko rassembler moi conseil na opesa bino comme bonus to sala te que non parce que na poivron jaune de kwa tiaki poivron jaune nga na za na vert na ko lamba te non tout eza kaka poivron oza na tomate ya vert oza na tomate ya rouge yeba kaka ndenge nini ko salela biloko na. Voilà recette à l'oueza juste makayabu to sala makayabu na biso ya sauce blanche. Pourquoi sauce blanche? Parce que mafuta trop de mafuta c'est pas bien et que ça repas moko vraiment plat moko et ça très adapté même si vous appréciez au rolambango vite fait. Voilà pour nango tozaki na besoin makabu na biso ça déjà dessalé. Yango na tika ki yango tant mulai na mai ozo changer comme d'habitude toyebi. Toza na besoin ciboulette na biso. Yango yo tokozala na besoin ya sokoza na ciboulette toko remplacer ngo par poireau par peu importe ou sans ciboulette au rolamba toujours ndenge na lobi ke ben ingrédient ezakaka facultatif mais loko ezalaka clé ezali ke plat na biso ezala présenter soit ya poisson viande et makayabu peu importe. Donc toza na besoin ciboulette toza na besoin ya 4 ail. Pourquoi 4 ail? Parce que ngana linga kolia mingi ail mais na koboa kaka mibimba po e parfumer eza obligé te ke muto ali yango. Pena linga kotia mingi ai na ngai ya mobimba po namonaka soki na kati et représenta et ça la représentation nango kitoko te na kati ya sani bolimsanga nazolo ba pena mbangu po vidéo nangeza mulaite. Donc na linga ko boaka juste ai boye parfumé pona bato balinga ko sentir vraiment ai mingi te. Toza na besoin ya poivron na biso ya jaune. Toza na besoin ya oignon yangwana. Donc na ko lakisa bino juste ciboulette na kataki na muté pour bozala na idée. Donc toza na besoin ciboulette, poivron, oignon, makayabu, ail na moi pilipili na biso mbuma. O bozomo neza mbinzo tokotia mo ndambo mbinzo na makayabu. Okoko remplacer mbinzo na par champignon o ezali ya makutukutu to champignon de Paris, peu importe. Toza na besoin cube, mais cube na kotiango après avoir ko goûter ce qui vraiment mungo e kozala te nde na kotia moi demi cube. Après toza na besoin fumer ya poisson. Bande ko nga fumer ya poisson eza très important et ça la rake biloko na yo tant ozolamba soit mbisa oka ou bien makayabu. Soko tie fumer et pe sarango solo ya lokola eza na mbisi ya nde to benga mbisi ya bitoyo. Donc et pe sara moi goût wana ya parfum wana. Et ça la vraiment moi solo moko kitoko na kati oya biloko ñu sezali ya poisson. Donc soit makayabu ou mbisa oka peu importe so tie fumé ya poisson et ça la vraiment genre. Donc sans plus tarder to kende mba on kotia biloko na biso na kati ya nzungu. Ndenge na lobaki dernièrement mama yeba ko salela nzungu nyonso tout ezali neloko nango ya ko salela. Donc nzungu na eloko na yango comme d'habitude. Donc nzungu na biso yango yo ataki yango déjà na moto. Voilà. Donc nzungu vraiment ezali
tellement que ezwaki mwa moto. Nzungu na biso yango oyo tokoya kobakisa makayabu ndenge bomoni. Pardon, avant natia makayabu natie mafuta na se ya nzungu, natie mafuta. Nzungu eza moto te, donc ezaka juste na pozaki yango na réchaud, na napelisi réchaud na nga te. Toza na besoin te que huile na biso ezala moto, non. Toza juste na besoin ya nzungu na biso comme ça. Natie biloko na nga nyonso. Donc eza juste vraiment rassemblage ya makayabu na biso yango oyo. Eza selon ndenge bino boliaka, so boliaka ebele osali makayabu na ebele, mais moi je fais juste seulement pour 2 personnes. Donc j'ai pas besoin à kotia makayabu ebele, à savoir que tango tolamba biloko ebele yango ezo permettre biso pe koliaka toujours ebele. Donc ça les loko kolia yango juste une journée ou tilobi na tongo, mais kolamba ebele biloko ezo inciter biso na kolia pe ebele, ezo inciter biso pe na koya monene. Donc c'est vraiment vite fait pour on la sabine, eza vraiment facile comme un bonjour. Toye kotia boye. Après na kozwa mwa mbinzo na ngai na tie pe likolo. Totie mbinzo na biso yango oyo. Na kozwa pima na tie. Nde tokoya kotia mwa mai. Bandeko na yebisaka bino secret ya mai ya moto déjà. Nga na kotia nanu mai moke ebimisa mai nango moko. Secret ya mai ya moto ezali ke pour étarder cuisson na yo te. Soki maman ozolamba linga kotiaka mai ya moto déjà à côté, tolambelaka mai ya moto oyo ya robinet te eza mabe. Awa nazotia une cuillère ya café ya bouillon na ngai ya poisson. Pourquoi une cuillère seulement? Parce que ça salé, mais vraiment c'est pas trop salé. Et ça légèrement salé seulement. Donc on a juste une demi-cuillère. Ce qui m'a dit que quitter, na oya kotiande demi cube. Là, toujours tia moi huile na biso likolo comme ça. Kobanga kotia huile te parce que ezali, comment dirais-je? Eza makao bakalinga te ke melaka huile, non. Donc on a tiré juste huile comme ça. Nde bomoni vraiment biloko eza bio, eza na beaucoup d'ingrédients te que to exagéré. Nakoya kobakisa moi céleri vers la fin. Voilà to kutani na étape suivante. Merci. Bon, nous voilà, tokomi na phase finale. Et le goût na biso ebeli nango. Natika on a moto à peu près 30 minutes kakapo et si la mai. Donc na fongo la ki juste mfinu pour natia. Comme na epsaki bino na baksaki demi cube na ngai. Donc natia ki demi cube hors caméra na moi céleri. Après na tikango po ekoka aussi la mai nango to moni biso moko ndenge makabu kalingami ile yango yo. Donc makabu na biso pe meza ya kokalingama bien. Esali lokwa ba kalinga yango. Na zoula bien. Donc les makabu là. Voilà. Nazoki nanga même temps ya ko balola yango te. Na baloli yango te. Na bandaki juste ko ningisaka nzungu de temps à autre comme ça. Donc makab na biso ebeli. Tokende sikoyo ko présenter juste une assiette pour total là. Qu'est-ce que ça donne? Juste dans ma présentation. Donc c'est vraiment très facile comme n'importe des fois tu se dérange à cannabis pour rien. Il y a ça la sauce. Donc oui le côté bien dans ma kayabu.
esali yango kaka lokola bakalingi. Toza na piment na biso yango oyo toya opposer juste ekolo parce que natiaki 3 piments. Voilà, mosusu yango oyo donc ezala mai te, mwa mai moke totiaki mpo epermettre ke mbinzo ebela. Après tokangi na biso, donc awa makayabu na biso esebeli. Et voilà, donc makayabu na mbinzo tozalaki na oignon, ciboulette, ail, quoi d'autre, mbinzo na biso piment, bouillon ya poisson, tozalaki pe na ndambu ya demi cube or. Voilà, ndeko nanga soko sepeli na recette oyo o partager pe o like o s'abonner. Tokutana mbala sima soki bilubu mususu ezali pe ba analyse mususu. C'est vraiment simple et bon à faire. Ndaku eko sala osola mafuta te, makayabu ebimi penza lokola tokalingi. Voilà, na lakisa bino na pembeni. Donc makayabu na biso yango oyo totie mwa mbinzo comme na biseki bino, mbinzo eza facultatif. So olingi kotia champignon otie champignon, mais il faut ezala toujours na quelque chose ndenge na présenter bino. Merci beaucoup, à la prochaine.